3 ans tobandi komona ete Mobutu eko koma na pouvoir et puis Mobutu mutu ali boso aza kotia tête ne en ligne ya Papa Bamba. Si pour quelle raison? Raison politique ezali Mobutu abengisa bango baya kosamba publiquement. Na makambo nini? Juge azalaka wana na banza c'était un certain chef armé moko a déposé kana ya boya ine kosambisa kutu ka oyo. Abike ka oyo ngana za komona au clair te meto a journée situation oyo à demain ba forcer que kata sentence il doit être pandi ba ena pendaison tant ba na pendaison makamongo eyeba ka te raison nini ti lelo raison eza documenté te mais même jugement nani na documentation moko commission internationale des juristes ba commis que donc natango bake kokoma sentence oyo bakoya kotanga po bazwi mokano donc kokoma ezwaki ntango moke mais kotanga ezwaki ntango mingi c'est que ça a été rédigé à l'avance parce que kokoma ezwaka ntango mingi kotanga makambo oyo okomi mpona kokoma okozwa ntango mingi ke na ntango kotanga. Mais il y a le contraire. Comme je t'en moque, autant que je t'en moque. Donc, c'est que ça a été préparé à l'avance. Donc, c'est tellement flou. Oui. Tellement flou que, bah, tout cas, quand il y a une histoire, il y a Landela, qui est nemi, et Utaka Wapi, mais bino lokola bozali bana, boye ba kete, Mobutu na papa na bino, ils avaient déjà des conflits, na makametali ba tarif douanier. Mais est-ce que Mobutu azaki na ba affaire na Kinshasa ou bien kaka masanga po ya funi na ba cercle ya ba camp militaire? Non, wana zaki ya yemoko. Est-ce que Mobutu était seulement dans les affaires en tant que colonel? Ouais, un colonel mais ça ba faire na yepembeni. Qui compris masanga wana? Ouais, c'est très difficile pour na quoi mais quand tu confirmes cela parce que moi Mobutu eza komona na les années 65 eti kitanase akokai kozana temps ya ba faire te parce que makambo lumumba eza wana ba makambo ba chombe eza wana makambo ya sécession Katange eza kodikita wana bo. Il n'avait même pas une sécurité. Quand est-ce qu'il allait faire toutes ces transactions là azala occupé na ba les affaires? Non, mais affaire yoka te mutoko kende. Il était monté na nani mais moi cause la ministre ça va faire notre pembeni au ça général ça va faire pembeni tous ces gens ne vivent pas de leur salaire seulement oui père azaki ministre tout ça nazaki na makamanza nazaki na va faire pembeni oui aujourd'hui c'est moi qui occupe la ferme oyo père atika il avait des camions azaki na ferme atongisa école na compte ya beaucoup école privée OK moni. Oui. Donc les affaires, on peut le faire même quand on a l'occupation de la poste, tout ça. Voilà le problème. OK. Ça va. En tout cas, à moins que vous ayez une clarification, biso de tolnyaka to ba transition entre Papa Dangena et Papa Bamba, comment est salemela-ki, mais comme peut reconnaître que Papa Bamba yaka comme responsable numéro 1 ya l'église ya Kintwadi. Place wana na banza salep sempe recherche makasi pote bakoma pont et ko salemela yeke bango ibale bakomi baraye eke bakomo kena en parallèle oyo akena na nzela na ye ope akena nzela na ye ba eko kabwana na philosophie ya Papa Kimbangu. De place wana vraiment eza dossier mo tous ont besoin parce que réseau tous ont besoin. Pour la question, préparant au tout n'angai, ce qui n'a pas répondre, on a répondre. Ce qu'on a coquité, n'a pas le n'a coquité. Ouais, ça phase ya liboso. Phase mi ba lokwa na kanyo, nazo préparer ba question ya trop. D'accord. Concernant Papa Bamba, mais oyo na banza lokwa na enregistrer yango, na komeka ko tsa yango ko me titre ni lolingi to pesa lisolo oyo. Ah, na éviter hein. Voilà, on découvre qui est Bamba. Na éviter. Biso to na tindela yo nani na pasaka na radio Mangembo. Oui.
okozwa mpe idée nakotala nakoluka ngo bongo natindela yango. Ok, problème eza te. Bon, d'après yo, l'ingolo baké hérita nani passage de papa d'Angenda, fallait pas qu'il ait un kamba. Il fallait pas qu'il ne pas non, na kamba te, mais fallait pas qu'il na papa de Lungana. Parce que oui. le vice, pas bana kulanda d'Angenda l'église kimbangiste. C'était pas papa de Lungana. Papa de Lungana a tiré na kamba pour gérer un kamba. Mais il n'était pas l'adjoint à papa d'Angenda. Bon, si on a croyé qu'on a l'adjoint, tant qu'on a que PC poste, on a une idée à réactionner à Zara Kimbangis ou bien à Kitaki. Mais au Kosola, à Zara Kimbangis, à Tikarika d'adjoint d'Engwan, à Tikarika d'Engwan. À Zolo Bananga, vous commencez à écouter na centre, nani, ce qui fait, c'est que nous allons toujours que nous m'appelons. Abia di bundu budikala moko mapetu kibe. Ok parole na ye. Aha. Di bundu budikala moko mapetu kibe. Manuel nkwe mi community mvimba ukala yana kunanga. Donc adjo ya simo gume ya nani ya diange na zotamba na makolo. Ah. Donc pour le mazaka Kimbangis c'est maza na fonction soute. Ah kufa. Ah. Ah bon. Comme on est Kim Alexandre, il avait fait partie à Nani. Parce que dans le temps où tu bannis la 57 que ça en public, tu vas dans le pan où il y a Kim Alexandre. Bon, si papa d'Angenda n'attend à Koufi avant à Koufa, par décret, c'était confirmé qu'à préparer qui moi n'a parmi bana na yete ou bien na libumu na bango que y a clan qui bangote. Ou bien Yaya na été, donc tu veux dire qu'il était convaincu que l'église a kotika wana maboko ya papa wana olobi? Naïveté, mais au moins ceux qui sont dans l'association, tous dans Mboka, il y a un président et il y a un vice-président, n'est-ce pas? Oui, oui. Ceux qui président Koufi, là n'a pas c'est le vice-président. Et alors, c'est bien clair. Bon, maintenant, Erwana, papa de Lungana, Azalaki était présent en Kamba et il avait encore sa force de parler, de raisonner. Nathan a montré que petit frère a Koufi et qu'il y avait un vice-président. Contribution aux ana idée mon côté. À partir de ma papa. De toutes les façons, il y a au moins il y a un donc directoire na bango. Les années Bessingo na kanisi. Oui. Donc, balingité que qui me conjoint ici quand on a et qui n'est pas une maintenant et comme affaire beaucoup familiale. Papa on a zagi mutakolo ni. Mulem fuko? Muntandi. Mulem. Naebi balef bantandu ngana benga wanga bantandu kaka. Mais ba keseni. OK. Pongai tata mulem fu mama muntandu. Ok, ngana hivi loko très bien, na hivi on très bien. Natangi na kisante. Na hivi. Koto na tu ko sanga loko mokote. Bon. Mais question ezali awa sikoyo. Tangu papa Samuel de Lungana atikali le devant l'église kimbangiste. C'est quand même normal. Est-ce que papa no soka zalaki vivant? Ce n'est pas que akoye ko yana ki vice président na peut-être après liwa ya papa Samuel de Lungana. Mais au moins, le monde est comment faire un familial n'indimité. Ok. Oyo lokola oza Kimbangis c'était dossier oyo toko kanga yango un peu na place wana parce que na konzelela yango bana ya ba fils les trois fils oyo nyonso akozala na motema efongwana po atika archive ya propre na histoire kitoko. Akoyi koyela biso pe ba éclaircissement ya héritage ya poste de travail oyo comment eza kokita
mais biso na banza tolobeli kaka ya oyo toyebi de papa Simon Kimbangu pour Emmanuel Bamba. Ouais. Et puis le papa Emmanuel Bamba qui est ton papa, comment il a échoué de ne pas continuer l'œuvre oyo yake na ko tombo la partie ya Lubumbashi parce que pas papa Dangena. Papa Dangena tango azalaka na Kananga na Banza. Oui. Il n'avait même pas le temps de descendre à Lubumbashi. Non, non, nayoka ngote ndenge na ebiso, nayoka ngote. Tout comme papa Charles qui solokele aucun jour bazwa courage à balanda papa na bango na Lubumbashi. Combien va visiter Tombo parce que baba opekisa bango te. Biso bana ko na tous les dimanches. Oui. Qu'est-ce que tu as tombé mais de leur vie parce que tant papa Simon Kimbangu na 51 akufi papa Dangena azalaka na Lubumbashi na Kananga. Na yebite. Oui, il était là. Il était là. Tant qu'on informa 3 jours après que papa nous a couffé. Il avait aussi, il était déjà un administrateur. Il pouvait bien monter à Lubumbashi, mais il n'était pas là. Là on comprend bien pourquoi. Mais pour un héritage à l'église, les places, il faut qu'il y ait papa Emmanuel Bamba, Azana devoir mi balai pour il nous doit, nous les Congolais, en 2 choses. La première des choses, il n'a pas écrit, il n'a articulé pébiso histoire à Malamute comment Makambakenaï ko solo la mona minta suka na papa Simon Kimbangu. C'est une grande dette. Ouais, c'était une grosse erreur, mais abana ko lobana batu, mais batu mingi ba kufi hein. Bon, c'est ça le premier apparent na biso balobi kaka pe bakufi qui est bino pe bana c'est la même chose. Bozaka koloba. Il n'y a même pas vraiment une documentation sauf que on a mais moi j'ai quel âge? J'ai 59 ans maintenant. Oui. À l'époque n'a pas 60, 61. J'avais 14 ans et j'étais même pas là. Na âge à 14 ans, tala kana ndenge to kolele parce que bano tuzala na pera ayi sa koma bakamunyo so dem na barino bakoma keneke non. Non, place boza condamnable. Nga za mwana Bamba te. Naza mwana pe ya baba tata nyonso oyo te. Mais j'arrive quand même à retracer l'histoire. Bongo yo keba yi papa na yo ndako bovanda ki ministre asalaki contact na papa Dangena na ba président oyo nyonso na ba papa leki na yo na mama na yo. Comment? Ngai tango ya za ministre nga na ye poto mwana muke. Na zongi kisasa na tango akufi. J'avais 14 ans. Ya mais on a avantage à retoucher histoire parce que nga so na bike na yebela ki bino na lemba. Yo yebite bozali na kanda soki côté na Lingwala. C'est que on avance. Ah mais non mais moi je suis né à Lingwala. Il faut na pas na botami. Ah voilà. Donc na Lingwala. Tango lemba e bandi. Tango tout semble na busu jano. Toto que nda kwa nzambe na busu jano. Raison subino boza trop imprudent parce que n'oubliez pas que maman na yo akoli na pembe na papa na yo. Ayebaki makamu mingi mais pas kufa. Akufa quand avant papa na yo? Après, c'est que tu avais tout le temps. Nga maman na ngai o botinga, elle est encore vivante. Oyebi ka kama ebele ya papa Simon Kimbangu. Na yebela nga partir maman na ngai. Pourquoi? Parce que maman na ngai azebaka ba maman Mikala, ba maman Mwilu nyonso na bumwana. Et maman na ngai aza capable ko yebisa que Nkamba n'existait pas comme un village. Maman na ngai aza capable ko yebisa que comment papa Charles qui solokele na papa Dangena bakeno kolobaki ba botami na Nkamba. Pendant que leur papa était catéchiste dans la communauté. Ozo Holanda. Ba papa bazali, ba maman bazali, o ba yebike et ça un peu flou pour nous comment papa Simon Kimbangu au même moment a boti na maman Mwilu et puis il s'est retrouvé aussi à Kinshasa, n'appelle cette comme travailleur. Quand est-ce qu'il était à côté de ses enfants? Ba question ba bazali na yango ba ko yebisa que papa Simon Kimbangu n'était jamais à côté de sa femme. Maman Mwilu a fait presque 60, 40 ans sans être à côté d'un homme. Tant que mobile bakangi en 1921 à 51, c'est 30 ans. 30 ans, oui. Cette femme a résisté sans voir un homme pour 30 ans. Bon, bana na ye, papa Dangena, aye kotika papa na maman na ye na âge 3 ans.